Chers patriotes, mes chers compatriotes, nga lisusu na ye pona rappeler bino makambo na ute koloba na deux vidéos au bauti kolanda. Ceci est ma fouesse la numéro 144 na 145, je crois. Alors bandi na loba ina bino clairement que tozoka temps ya koloba pe makambo politique soki mboka eza ya kobeba pona koloba ba konzike, ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer un pays. Alors nazwa ki tawana na longola je crois 5% nanga ya makambo nzambe na kotsanga kuna pona makambo mboka po mosala nzambe azara toujours côté justice ezali mais côté injustice ezali yazala côté kuna te ya lingi toujours justice. Alors bande kuna lobaki ekoki menazui ba réaction na bino na ba WhatsApp ba réaction na moni comme si vous comprenez kinga été na lobaki te na bimi na lutte. Mais dans le but que les gens sur les lotés, beaucoup de monde n'a pas na politique. Beaucoup de monde n'a peut-être na politique. Tant aussi tu as chilombo egozala, tant ba kubomae soit ba kene na prison, ne wana na oleka pona confirmer bino kaka ona sina lobaka. Donc beaucoup remarquer bande konanga à partir à lundi le 22 na ba mardi 23, mercredi 24, beaucoup remarquer que bato baza ba camarade na kati ya WhatsApp. Beaucoup de politique na formation beaucoup ya ko remarquer que na ko supprimer bino boza sunanga ite parce que naza na ba délivrance ya ko sala na mois d'août na septembre, donc na ozala penza na kati penza ya makambo nzambe, donc na ko lingate na mona na ba WhatsApp nanga makaba politique na le reste wana parce que basakana na via batute. Alors ce que on remarqué ngo Elin kolobate ke na yini yo te ozape toujours mutunangai mais na kotika batu oyo to parlera ba mingi makamu ya nzambe mais soki yo moni ke na bloqué yo et que olingi ko solanga makamu nzambe okobenga na normal pona na zongisa yo soso na WhatsApp. Alors bande ko bo interpréter on ndenga mabete ngape naza na besoin na bino mais makamu nzambe eza toujours na likolo makamu nyonso oyo to sala pona kolobana makamu mboka eza na ba verset biblique. Mais ce n'est pas le moment passé, naza trop pris, naza un peu fatigué, parce que chaque dimanche, on a un enseignement biblique de 19h30, il y a 20h45. Et puis, on a 21h30, il y a ça. Donc, on a vraiment trop pris. Surtout, thème et l'élo, un peu, il faut que vraiment que les disciples va comprendre. Thème qui est-ce que le mariage religieux est-il biblique? Donc, tu parles là qu'il y a un mariage coutumier, enregistrement, il y a mariage na mairie, ou bien un mariage civil. Après, tu quittes na anneau. Tu quittes na mariage religieux, après, tu quittes na anneau. Alors, nous sommes vraiment fatigués. Alors, bande konangai. Na profiter peu pendant le banabino likambo ya kimoyibi ya Chilombo. Bande ko. Na lobaki. Na rappela ki bino logomoko. Na tangu ya kala, na tangu ya flama. Soki ayoki mukongo wa telemi azako loba. Azala mukongo ya ndenge nini, mais soki atelemi abandi koloba. Mundele atele makambangu po ayeba makamuni mkongo azoloba po na RDC mundele mutu azoka na valeur ezaka mkongo bolinga koyoka yango te mais il faut boyoka yango po bo comprendre parce que mayele mkongo azaki nango pe aza nango avandisaka administration belge ba belge ba bien. Alors yango moni ndeko to monaka ta mfumu kimbango a lobaka bo monaka réaction ya ba mindele. Boye komona mfumu Daniel Nkanza na mfumu Kasavu botamu ayiko loba boye komona isuka ndenge nini. Toye komona susu na arrivé na André Kabila le roi Mizele na makala mu Congo. Ayebisa Kabila ke zonga na batu na yo pa uti na bango o ezamboka ba Congo ko yila biso ba Rwanda te. Tomona ki ndeko Kutino alobaki tangwa telemaki alobaki esukela ki ndenge nini. Tomona ki mfumune mwanda tsemi tango alobaki azoloba vérité ndenge mboke ozala ndenge mboke ezali ndenge osuki la biso lelo yo
ezali mosali na nzambe fumu Jacques Dinabanza naza koloba na rappelaka Chilombo sala tuto kutana pana nga soki bato bazomona ndenge nini nga zomono kaka neti mutu moko kaka ya ndenge ya mutu nyonso sala tu Chilombo ntango bamfutaki yo tala sikoyo okomi baza ko permettre yo kutu te oya France oya Belgique oya Suisse bamboka ya solo soko oya te parce que bayebi ke soko ye okoko loba te okima. Alors bande kunanga na ina rappelé bino solo komoko que Muluba aza congolais te. Il faut ba historien ba luka ba yebisa bato origine ya Baluba eza nini. Parce que moi personnellement nana mona peuple ya boyete oyo comprenaka rien. Muluba ko na yeko ozo expliquer vérité ozo faire comprendre ye mais il ne comprendra. Tu vois que si on a fan des opérations vraiment amiki. Congolais aza mutu aza na motema ya mawa pe ya bolingo. Muluba motema wana aza na mote. Botala a part Baluba, biso nyonso to tikali tozo raisonner ndenge moko sauf Muluba. Mobutu alobaki yango abi Muluba na présidence. Botala kaka Chilombo président. Baluba. Muluba okoki kosala ye bolamu. Lukola zana makila ya Baluba nde kosale ozana peine perdue. Na nina ramene mino so eloko moko avato kotela ki moyibi ya Chilombo. Bandeko na 2006 élection Bemba na Kanambe. Mokonzi na bango Etienne Tshisekedi Muluba asala kinini? Apesi ordre na Baluba ba voter te. Pona nini? Po amonaki Bemba congolais akoko leka ki président de la République. Tala niveau ya motema be Etienne Tshisekedi akinango. Alobi IDPS ako voter te. Tous les Baluba na ba vegle o bazaki na IDPS ba voter kite. Aye ko bomba manaye awawa na Belgique. Tango afandi amoni élection monsieur ezoko ya na 2011 tozaki prêt ya ko libérer pays. Aye mbango ngai candidat unique. Tosala toluka candidat comme ngai. Lukola zai mukolo a imposé batu batimi. Nzokande azaki déjà corrompu à partir de Bruxelles à na Rwandais. Ba supporter campagne électorale na ye. Pe aye baki ke soki nazwi na koleka na ngai te parce que ba bongisa ki makambo tout. Tangwa baby sikuna aye na ye awa aye ko senga biso ko yiba biso mbongo ya imperium. Tala motema Baluba. Ayebi bien que imperium akozwa yango te. Azwi biso mbongo to kosala ba cotisation. Bandeko nasuki wana te. Biso nyonso ba congolais to fongola ki motema papa wana. Tolobi Tshisekedi leka président. Nzoka nzambe ayebi ke ye aleka président mboke kufi. Nzambe abi oyo soka leki président ko boko simba mutu. Ndeko ekei me ba congolais nyonso ba fongola ki motema pona Tshisekedi malgré makaba 2006. Tokomi na 2018. Ekomi sikoyo Fayulu. Ndeko tala mitema Baluba nyonso azala mwana muke azala mukolo alingi Fayulu te. Titira ko tubandi konoka azala mwana muke azala mukolo alingi Fayulu ata muke te. Il faut kaka nani Muluba. Ndeko bokomona ba ezomi ba. Alors sikoyo yoko lobananga Muluba za congolais la likamunini. Bino bandeko nanga bozana bandako ba locataire bozana nyonso. Muluba akoma mutu oyo yoko se méfier na ye. Soki ozana camarade ya Muluba zalaka déjà na ba méfiance. Parce que comportement oyo Muluba affiché, Baluba ba affiché, eza comportement moko soki sengi Baluba baza bien. 95 ya Baluba baza mabe. Tozo considérer 95 Ndeko nanga Muluba pa ezali azalaka toujours nelongi ya mawa. Banani bailaka biso na Kinshasa likambo escroquerie. Na banja msubo iba makambo te. Banani bailaka biso makambo ya escroquerie na kati ya Kinshasa. Eza Baluba.
ya ko botola ko yiba balupango ya bato eza baluba. Donc bandeko nga ataki musana nzambe nazala ko pesa message ya NT mais il y a avertissement, il y a prudence. Soki na pangu na yo locataire za muluba zalaka na méfiance. Nazo bisa no avant parce que makambo tozo ko mona ndeko na ngai pona baluba eza makamoko eza to éviter so to expliquer ko ndenge nini. Chilombo ateki mboka boko mona oyo koyela Chilombo ndeko na ngai. Boko mona oyo koyela Chilombo. Kamere a piégé ye, kamere a salé makamandenge na ndenge. Ba uti ko yebisanga ke akomi lettre moko akomisi ci kamere. Alobisi kamere était nda komiti na sika wana te. Ndeko koma muto koza na mayele te. Koma muto koza na buzoba ti na niveau ya Chilo. Do suna kanisi makambo ndeko na kolo basuma kwa politique te. Hein? Na kolo ba politique te parce que nazomona ke Congolais azo raisonner boye. Baluba bazo raisonner boye. Na ba pasteur aluba ba pasteur baluba bazo raisonner boye. Ah ndeko ezaka même mawa. Ndeko ezaka même mawa. Sikoyo plus d'1 milliard ebongi na kesi basala ki piège. Batu baboya ki ko bengisa nzoto ya papa na yo. Baronde ba mayele basali piège avant babitango koya to koyebisa bengisa nzoto ya papa na ye. Akobimisa split de 16 millions pour na corps papa na ye, papa na zaki na ngo président ils a vol. Na likambo ya acheteur de diplôme, na ya vol. Nyonso wana ndeko baza ko sangisa kango, baza ko sangisa kango. Tala ba petit ba ti rouge na kisasa makabazo loba. Soki ti lomba zaka eli na kangi bakwa. Parce que de quel droit bana wana fuma loba makamu contre moto bazo bingi président de la République, de quel droit? Mais le kola azan imperium te ndeko ayebite akoloba nini ayebite akoloba nini bandeko na ngai meza mawa mingi tokolanda et tokoyoka o nyonso ezoleka na RDC. Soldat politique du Raïs Joseph Kabila Kabange, tenons à rappeler ce qui suit. Joseph Kabila Kabange est le père de la démocratie et de l'alternance. Il n'en est pas un chantre, plutôt le réalisateur, car c'est grâce à lui que le peuple congolais a palpé du doigt la démocratie à travers les élections libres, démocratiques et transparentes. Pendant une période où le prophète des malheurs pensait au contraire. Nous, jeunes leaders du PPRD, Béret Rouge, déclarons ce qui suit. Joseph Kabila Kabange mérite donc respect et considération de nos partenaires de l'UDPS. Joseph Kabila Kabange, pour sa passion du Congo, a posé un acte philanthropique en acceptant une coalition en lieu et place d'une cohabitation. Concept qui du reste échappe à la connaissance de Moukoko et toute sa bande, qui renvoie, compte tenu de l'expérience douloureuse des années 1960, que nos partenaires du cash ne pensent être plus malins que les accords. Conscient que la non-sortie du gouvernement est en faveur de quelques personnalités du cash et non du FCC et du peuple congolais en général. Dans l'espace de 6 mois de votre gestion, nous avions constaté la dilapidation de plus d'1,5 milliard de dollars américains laissés dans le trésor public par le régime de Joseph Kabila Kabange à travers des voyages touristiques et d'autres projets mafieux. Vous
trompé pendant plusieurs décennies en prétendant que vous luttiez pour le bien du peuple congolais, mais la réalité vous a rattrapé en l'espace de 6 mois. Le slogan « Le peuple d'abord » s'est transformé au ventre d'abord. Peuple congolais, Téléma, trop c'est trop. Peuple congolais, Téléma, trop c'est trop. Nous profitons de la même occasion pour mettre en garde ces demeurés et fumeurs du chanvre, fils Mokoko, que vous envoyez pour insulter, persifler sur la personne de Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie, de faire très attention, car Joseph Kabila n'est pas un homme seul. Il a sa jeunesse très virulente et capable de les défendre. Vive le PPRD, vive Joseph Kabila Kabange, président du parti, vive le jeune leader, béret rouge, soldat politique du Raïs. Jeune leader, combattant, militant, message, vidéo circulé partout. Ils menacé le président, ils vont marcher, ils vont faire le président Fati, ils vont marcher le 21, ils vont faire le mariage. Surtout c'est qui a l'immédiat. Bandeko, ezali mawa mingi. De quel droit bateau Fobaya Koloba, likambo ya vol ya plus de 1 milliard na kesa l'État. De quel droit bateau baza na droit Koloba? Ndeko eza mawa soko kondima humiliation boye. Ndeko boyo kanga na vie za na personnalité. Soko za mendiant, to za traître eko soukela yo boye. Ba petit baleti rouge, Kabila salongwa, Kabila za présenté, bango bazo ya pour ba komba Kabila, bango moto bazo confirmer monde entier que Tshilombo aza moyibi, ayibi plus de milliards. Ba groupe moko ya ba voyou, moto bazo koloba yango, est-ce que Tshilombo aza wana moyen Tshilombo akanga bango ezate parce que aza imperium te, aza président de la République te, bavota été bango bayebi yango bandi kunangai. Quelle honte baluba, quelle honte na minute oyo baluba mso ni kozonga bandeko soki ozana ndeko na za conseiller pa Tshilombo banda ko yebisaka déjà qu'il se prépare pour azonga awa po mukolo ko yinda soki oyinda na minduki na ba conseiller kozala mawa mingi bandeko nangai eza pasi eloko nyonso ko yiba. Tshilombo akoma baba. Tshilombo ne peut pas venir en Belgique. Tshilombo akoya na France te. Tshilombo akoma kotambola ba mboka o ezanga tina parce que awa tokoko changer ba makambo ba pekisa ye. Tshilombo même RTNC ya pamba bande kunangai azana ngote. Donc azana pouvoir à ta place moko te. Benga na kin ba webisa OK. Nani mtafuta bango? Pardon. Kanambe. Ba yebi Tshilombo kuna tata ke président. Batu bayebi ke Tshilombo za président eza ba luba ya Mbujimai. Bango mutu bayebi ke Tshilombo za président. Le reste ya bekolo na kin bayebi te ke Tshilombo za président. Bandeko nanga eza mawa o ba bengi peta mawa. Na yebi te
Cour a rectifié ordonnance naïe. Cour constitutionnelle, soka bimisi arrêt dans la définitive. Oui, bien, mais ça, la loi morale au bas, sauf qui est révision, on appelle la ligne en dessous. Bah, Congolais. Naïbisi bino, réunion et outil kosila, na 19h awa. Babengi ngangil waya buta makame, moyena lobela bino makambwana, ezate, po tozo zila bango tina suka. Félix Osambwe Ndoki Vampire Osambwe Bazolo Okolomoka papier Oyibaki pouvoir à peuple Opoignade peuple nayo Batoyo bane kobenga bango ba Rwanda lobina ba Kamere Ona bane ko ba Kamere zonga Burundi na tselela ka Tshisekedi Nzembo boka ba message na presse lelo soki wapi Omonja basebino confusion Félix Chilolo Chikololo le corbeau renard lelo to soki wapi Osambwe IDPS Kufi okomona déjà babere rouge ya ba Rwanda bana misala ba Rwanda déjà basali bino vidéo basali bino vidéo ozimboka nayo ofimbani Kanabe partenaire, il fallait respecter ma corona. Il fallait respecter Moutina Soka. Pour Yozalaki Figira. Yozalaki Figira. Batiaki Yotaki porte-parole au couvrir Kanabe. Tout ce qui le loin. Au comment on s'est mis sous marche. Yo mona yo motoza na pouvoir, on s'est mis sous marche. Ça faut ça la pouvoir déranger l'élection. Ba moto etika disho. Toze na bino. Abusa ke moto. Satisfaire bino. Le rôle bino bali mokili mama makasi to satisfaire bino. Le rôle bokanisi bakamona sampo babo mana para bino ba leki biso na koyeba ba geste wana to relaxer to satisfaire bino. To zela bino lundi. Mais après lundi, biso nyonso manifestation munene to ko réclamer la vérité de to zonga na preuve matérielle à cour constitutionnelle. To zana. Babo pour la raïs. Mukoko na pesi yoka raison ya loko moko lobaki coalition zelo ka bien te. Lelo abiso ba kabiliste. Na bengi si ba kabiliste nyonso. Na FCC, na bazala na FCC te, na basala ka politique te. Biso nyonso na mikoleza ko yana obenga bino to kosala marche munene pona kosenga rupture entre biso na cash. Nemote. FCC na cash libala bu. Nzambe na ngai Chilombo na bapiège muke baluba Kabila nzoko zala kamuluba Kabila nzoko zala kamuluba baluba Félix atekimboka Chilola atekimboka boketuzoba bino lelo bobimi bazoba bobimi lelo bazoba ba vrai bazoba Tambwe mamba Toi, tu crois qu'il faut rouler les Congolais? Biso Bazaïrois, Félix Etchilo. Yo kasi batelo tapis rouge wana, bazotelo bazopeso bavio ya mike, ya mini Mauricio mona ika okoki. Oza imili diaspora ya France, ya Londres, ya Canada, les États-Unis, Afrique du Sud, Norvège, Danemark, Algérie, Tunisie. Angola kuna ipa ya rula sokoko na lobi na bino ba Congolais na leki awa na yebisa bino vérité réunion euti kosila na 19h batuti na ba kompa bandeko na ngai ezali mawa ndenge nani Kamere azosaka na baluba
biso tolobaki yango kaka tangu basombisaka ye diplôme tangu balongoli bato malamu bazwi ye mutu basombisaki diplôme batiki wana tolobi bo pourquoi bakangi ye te les baluba n'ont pas compris tukizama ouais tolobi mutu oyo asombi ba diplôme bacheti na ba journaux bongo bakangi ye te eloko moko eza ko se préparer baluba bazo comprendre te bandeko yebi ke na yo comprendre peut-être que baluba azama ile te bake na Genève nzambe a touché Chilombo zwa mutu na yo Fayulu voté ye a voté Chilombo a voté Fayulu Kamere kaka tala bandeko combien de fois na koloba na bino banda koloba soki 2017 soki 2018 na yebisaka bino ke Kamere c'était caméléon aza mutu na bino te muluba aza mutu moko koko c'est facilement Kamere a tellement na soki kaka Fayulu atikali kop na biso ko choué oyo atangi mingi te tozwaye bazuyo bakimi na osu na Kenya Chilombo après mutu oyo finga babandi oyo lobake toko chasser tido Kanambe mais Kanambe ça nango yokanga so ça na problème na ndoki même bozo lobana yeba ke ndoki akosaloma be l'ennemi ne lâche pas facilement sa proie nzambe nanga ye et puis ce qui est grave beaucoup ko yambana na diable obenge partenaire Kamere mtayebisa ke olobani ba partenaire parce que yo yebaki signification na ngote partenaire baluba ole bazonga mbangu pana kwa lobaki te ko baso partenaire te longola ngo te na RFI olobi lisusu ke Kagame Museveni sona yona baza ba partenaire na yo spécial ngalobi alors c'est encore un autre président malade. C'est encore un malade qui gère le pays. Ils ont mawamingi. Chilombo ngaza mkongo. Naloba no dès le début. Ba pasteur oyo wana ba yakipa na yoko cholo boko ya baluba. Muluba koki kozala pasteur te eza pona ki tribalisme te. Ba origine na yo, ba origine na bino baluba ezo la kisake boko kozala musala nzambe te. Musala nzambe za na motema ya mawa pe ya bolingo. Alors que muluba za na motema musala nzambe ndengeni. Tala banani ba chien wana niti banani ba mukuna baba o mususu wa kinao ganga wana so o utaki awa a travailler ata ko travailler te akokima ndeko akokima ezamawa bandeko na komi nazo koma vers la fin mais na lobby boko melanga susu te ke pasteur ndenge nini ba analyse na yo to sepelaka na yo tout ça te pour l'instant bo sepelisa ngai pe ndenge na sepelisi bino eza moi vidéo na ngai suka to kutana tango mona ba conséquences ya Chilombo ngala lobaki boy loba na za mosala nzamba lokuta soki ngala za mosala nzamba solo ya mu Congo o nzamba yebi boko mona Chilombo ndenge na banda ko ba kala na ba boko mona Chilombo ndenge osukila ye baza ko préparer déjà dossier moko pour la prison si ko la prison te ba ko boma ye sataniste oyo suki ya nani muluba wana o aloba ki ba ko boma Chilombo dans 2 ans. Vous n'avez pas compris le message. Mukuna bado cha choc baluba bado cha choc o te ozapo aloba ki il fallait pas comprendre ngo que Chilombo akosala 2 ans te Chilombo akosala 2 ans te ba dekuna ngai sikona ba kubula ye na ko dissoudre or que Kamere aza chevronné ayebi nyonso discours wana bozoka message wana bazotanga wana na ba bele rouge wana Kamere mutu akomi yango parce que mutu azo sambwisa ye eza Kamere Katumbi kote mbo parce que Katumbi aza zoba za mayele te azibi ayi mayele ka ya bongo ye ndesko ba kotiye na terrain kwa landa ka ba Fayulu na banani yesu koyo kuno vana biruku na attaque nyoka combien de fois na lobiki lion eza na kati ya bureau ya Chilombo mibande ko nga
makambo tuna za koloba baluba baza na tina nango te moluba azaka na besoin bongo babwaki na bango ba jeep bino omoni mariage ya kamere na mwana mwasi wana ezaki distraction makasi moluba comprendre te bande kunanga na mona bato ba comprendre te mais baluba c'est grave avant dire kako na sona baluba babite Chilombo azaki Eli Chilombo akobalola makambo azako mene Corbeau et les renards Chilombo katali bato ngabi ndeko nanga o bato je me pose la question oyo basa bato mitinga mais comment ces gens là ne parviennent même pas à comprendre mais c'est dangereux ndeko yo motozana mobala maluba e maluba nanda kuna yo quelque chose mandefu na ye azeloko pamba maintenant que ngai nazo regretter ce qui est congolais ok ne même pas docteur Moluba osa enseigner même pas Moluba et je regrette parce que Moluba la qui si face moko qui azalaka na zoba azalaka na mayele te parce que ndenge caméra zo sakana bango bazala sima caméra ndenge katumbe zo sakana bango bazala sima na ye babale wana nyonso tande caméra simbi se touche siko bazo ba caméra na ba yibi non tangu makambo ko yinda bon mona caméra oza relâché caméra oza libre azo quelque part caméra oza nyonso wana e bebila Chilombo na baluba bazo comprendre rien tokomesana tokomesana boko kima ba Facebook boko kima ba WhatsApp baluba tokomesana bandeko tokomesana biso na bino bo balocha ba commentaire to tala bino mikolo na vandi na politique nazo zela shit ya baluba Moluba biso ba congolais to voter jamais Moluba quel que soit ndenge nini biso ba province wana nyonso tokoki ko voter Moluba te jamais na vie même Mobutu aboya kango parce que Mobutu nani Moluba aza moto ya uta na banzi pa ya bandibu parce que motema ya Moluba eza motema ya mabe bato bayila biso ba escroquerie na Kinshasa c'est so de baluba bato bayila biso makako teka balopango bato ya kimoyibi c'est baluba bayila biso makako bele ya mabe sikoyo boyoki ninga zongi ndakuna bofongola ka matoyi bandeko na bino baza déjà kuna yebisa bango bakima yebisa bango bandokima merci bandeko na nzamba pambola bino ezaki bongo le révérend pasteur